Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na bino nyesu to ba bolinga maman ya nitu. Na pesi no ba mbote, ba ebwe ma vie pi muko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni bilo bande konanga boni ba santé. Est-ce que boza malamu? Wabino maman ya nitu ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mazo ba telekimi ya ezali, to la mukina makasi, ezali kaka pona nzambe asali biso grâce. Parce que mingi to la kina bango ba la mukite, ezate po ba lingi ki bala la pongia libela, mais ezali kaka nzambe nenge asa planifié na kati ya livre na ye na kati ya mokili na ye parce que likolo na se ezali ya ye azali alpha azali omega soki tolali tolamuki tokomisi nzambe topesi nzambe merci parce que vie oyo tomérite yango te ezaka mpona grâce ya nzambe merci mingi na bino surtout obolinga maman Elia Nitu obosepela na maman Elia Nitu obolandaka ba émission ya maman Elia Nitu na baka na bino toujours biso atozaka na concept na biso toza chaîne na biso tobengi yango Elia Nitu TV préparons-nous pour le mariage na kati ya chaîne na biso préparons-nous pour le mariage tolobelaka mingi makambo oyo etalaka mabala ndena lobaka toujours que to conseillaka ba obaza envoyer kokende kokota mabala eza pe kosunga ba obaza déjà na kati ya mabala eza kosunga ba obaza déjà ba fiancé na bango comment ndengeni ba ko vivre vie na bango marital malamu kokota na Elia Nitu TV kotala soko tali émission moko omone sepelisio okamati pe o partager pe na bandeko mususu merci mingi na bino o déjà koza abonné o bo disposateur na bino pour na kotala maman Elia Nitu soki bomoni un jour deux jours bomoni ki na publier le côté bobenginga ke maman pourquoi tozo mona yote merci mingi là na ki ko pesa mbote na ba on so belinga maman Elia Nitu mais respect na pesa mbote na à la première dame la maman de la nation auto bengina kombo ya maman Denise Nyakiro Tshisekedi maman na biso donc la mère de la nation ngamona pesier la mère de la nation maman Denise Nyakiro Tshisekedi opaza ko sala musala mingi na kati ya mboka na biso misala ya mama mikolo nyonso ko yabo komona misala oyo mama salaka po mama Denise yeso ko asali abetaka tempête te yeso ko asali elekaka na ndenge ya kimia et tout donc toza na Fondation Denise Nyakiro Tshisekedi Desali Fondation oyo Denise Nyakiro Tshisekedi Desali wana esala ke soki paka na ba veuve et soki paka na ba orphelin na ba fille mère et soki paka na batu nyo surtout o bazana besoin ya lusungi bazana besoin de salisi soki maman Denise a ko apporter en plus akendaka toujours vers bango pona kokutana na bango pona kopesa bango pose ya motema bango boyebite ndako soki esimba mina mama ezalaka malamu nde bible elobaka na biso que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc, maman Nabiso, Denise Nyakiro Tshisekedi, c'est le bonheur de notre président Tshisekedi. Nana ba Tshisekedi wa Muluba. Vous comprenez kaka. Qui a vu les pères, a vu les fils. Fachi Béton. Voilà. Fachi Béton. Voilà, la petite motte nana la maman Aliane, maman Lia, la maman de notre star, Didi Stone Nike. Oui. La grande prêtre mère na pesi ba biso na ebele esika azali wana na pesi ba mbote na ngai ebele na mama mete na ngai bata papa edo dia wakana kamata ba biso na yango wana na pesi ba mbote na ngai na mama Suzanne Amine je te fais de gros bisous mikolo ebele na yo ki ete lukosa nini omimonisa malgozo omimonisa te mikolo mozaka na kati ya motema eyema na mwata papa wemba ozali nanu na motema nalobaka soki oza moto akanda kotala nga te mpo okosepela na wana ngai te soki omoni mpenza kozaka moto ya kanda kotala nga te mpo okosepela na yo na nga te mais ere moko okoki mpe kotala nga ekoki mpe kosunga yo olongola kanda mpo koma moto nini moto ya esengo famille du cœur na pesi me ba moto ebele so na bi famille du cœur ezali bino ba obotala kangai na benga bino ma famille du cœur vous êtes ma deuxième famille naza pe na famille du cœur bomoko famille du cœur bomoko bokamata ba bisu na bino ebele kala mingi te na yebe ke to kozala ensemble ngi to mesana kokuta na chaque monde to kuta na une fois le mois na yebe te kala mingi te to kokuta na biso surtout par la grâce de Dieu Nzambe asunga biso Nzambe abatela biso ba gros bisous na maman na maman Bernadette ma bena je te fais de gros bisous ma maman chérie kamata ba bisous na yo yango wana ba bisous na bino nyo surtout oyo bolinga maman Elia Nitu oyo bosepela kana maman Elia Nitu na sali bino ba bisous na bino vraiment yango wana maman Eugénie Mongai pour moi de mon cœur je t'aime Oza na kati ya motema pour moi de mon cœur je t'aime je te fais de gros bisous kamata ba bisous na yo yango wana mami chérie moi si abati ya mbuza mama ba bisous na yango wana de gros bisous à toi Dina moda la main d'or ba bi pezali kamuna libaya
ozaka yango penzo vande saka yango ba bizu na yo alors pe le ko na bi pona dinamo da maputa pe yango yo na pesi pe merci bozela ka lisonde to ki solo la main il y a des jours comme ça hein? Maman Eliane il a beaucoup de façons de faire ses émissions de jours comme ça na yebisa rabine que oh pas na biso ezala ka du vrai du vécu na kati Eliane to TV c'est du vrai c'est du vécu yango to solo la ka du quotidien yango ndeleka na kati Eliane to TV comme na uti ko pesa merci mingi na mama dinamo da wala tsekinga kitoko na samedi na fête on azala ki ndenge bomona ki libaya na ngaza ki kitoko libaya na ngel lengi bato basepela ki nango mingi muta tonga ki yango za mama dinamo da la medor et voilà le ko na lobi pona mama dina na pesi merci mingi eska ba cadeau nanga oye wuti na pesi merci mingi eska ba cadeau nanga oye wuti ba oyo balingaka mama Eliane bomona zo na kati ya paquet na ngole yango na note ba o balingaka mama Eliane nitu balobi mama yo penzo za mwasi so vandi o lati penza libaya wana penza ki mwasi ki fumukanda penza e bini penza so lati libaya utemi pe me 1m85 ba mwasi ala lebo mwasi yango petala mosiko ya chi alian dakala na fama sango bukola bwanse katala santé et voilà merci mingi esika maputa nange wuti na koloba esika wuti te me komonika ki par la poste yango ba maputa pas n'importe quel maputa ba maputa auto bengi ya super bon carton parce que ça cadeau et peut na ndinga cadeau ba kolo cadeau ko côté wuti ba yebi yango na lobi merci ko ba sadilanga ko ba dilanga ko ba sadilanga ko ba melanga mazama kioze pesa zuwa te eza ndinge wana wo longola PayPal na ndinge ni pesa ko takenda de fa ba ndinga na bomboka mususu ngala longola PayPal au mona ngwapi voilà donc on bengi penza super wax et naza gâté moko donc ba super wax oyo ndenge bomoni yango wana ba cadeau ya mama Eliane tout cela explique ba super wax o parce que nazo kende kolobela likambo na cadeau likambo na kokaba likambo na bosalisi yango wana pe na profiter na la sabine ba oyo ba super wax oyo ngai yango yo cadeau alors to kosola makambo ya cadeau toza na kati émission préparons-nous pour le mariage hein voilà kasi bomoni yango bino moko ya naza gâté naza vraiment gâté nzamba pambola vraiment eska bilamba oyo uti nzamba kanisa na bino azokisela bino ya ebele na kanisa ki bato babosa nanga na makambo maputa babite mameli atokobosa na ote yo penza liputa nde tolinga kona liputa donc maputa nanga yango yo ba super wax nanga wana siko makolo eza na nzele ke pa mama dinamo da sa nini atonga susu aboma susu mabaya voilà et voilà moi ba super wax ba super na super oh nyonso ya maman Eliane ni tout de gros bisous à toi Lauriane Malolo moi si à taille comment ta ba bisous na moi je te fais de gros bisous ba bisous na yango wana Lauriane Malolo je te fais de gros bisous bi poipono yango wana ba bisous na yo yango wana pesi yo voilà et je suis gâté hein waouh ala gâté hein on est surtout ba cadeau na salibino nini ma on est surtout ba cadeau voilà ko ba sadilanga ko ba dilanga ko ba melanga mazama kiozi voilà ba gros bisous na bino ya wana on est c'est ba cadeau ya mama Eliane tu ba na sa fierté pour ani ngamutu bato avandi bakanisi babite ye wana kaka aza ba cadeau ye wana totinda biye amataya ye wana esa kelengete te moto so bato ba olingo sara mo sentiment mo boy ezara ndengwana alors na fini ki maputa oboy na nzoto na lobela pili mukeli kambo cadeau pourquoi parce que na psa bino ke na kati ya libala il faut toujours kozala na boyoka ne tant tozo te ya bana basi tozo te ya pe bana mibali tozo te ba mundi surtout mibale mbala moko parce que libala mingi tozo mo tezo za la base to pesa ka conseil na bana basi ka te na bana mibali pe boza censé ya koyoka pe mateya alors mateya ona ko pesa lelo ko s'adresser mingi na ba mama na biso oyo baboti bana ya mibali oyo yebi ko boti mwana mobali yebi ke mwana na mobali yebi ko kabona akokende ko bala mwasi tango okende ko bala mwasi il faut bo vandisa pe ba mama boyekola ko vandisa bana mibali mapute ko longwa ate ko batu musuta ba mwana bo mama Eliane be te mama Eliane biso pe to tinda evanda kaka to banda ka boy voilà basadila ko badila ko mamela ko mazanga kiozi ko mama ko matela avion okende Kinshasa ko vaza na grand hôtel du fleuve voilà ko basadila ko badila nga tanzania ko sa ko mna no so to kanisa nga ça sentiment yo kabisa ya bongo tango moda ko simba ba modela ko beta ngwa voilà
conseil ezaka pona bana basi te ba maman, conseil ezali pe pona bana mibali po libala ezotalaka mwana mwasi te babi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et tous les deux deviendront une même chair. Ce qui dans la Bible ezaka ka likambo o bozomona kaka maputa oyo nde likambo sali nini e bimisi trouble na kati ya ndako libala moko quelconque. Maputa oyo bimisi trouble na kati ya ndako libala moko quelconque. Maputa oyo kaka bozomona e bimisi trouble na libala. Alors yango na yeko sola muke na bandeko oyo baza na bana mibali. Mama soko boti pe mwana mobali. Soki mwana na mobali abali mwasi yeba kote ya peye mwana na mobali ke mwana na mobali tala bavanda ka boye na libala mwasi na mobali bavanda ka boye soko lingoza la bien na libala na mwasi na yo yeba kozala na mwasi na yo mama yo moko yebi oza mwasi oyebi conseil nini oyo okoki kopesa na mwana no po mwana pe avanda malamu. Po libala eza kaka teke mwasi kaka ne mutufa bongisa libala. Libala eza teke soki mwasi na mbali bakaboni perdante ezalaka mwasi te eza bongote. Libala eza ke mwasi na mbali soki bakabwani okomona mutu a perdre go eza pe mobali kande baloba ake ndako la ka te place tangaka oyebi te moye oyeba peza ke likambo eza ki place bo eza te. Pourquoi? Parce que ndako yo lali te moye besika matanga do eza te yango nde likambo. Libala ezaka ate mobali so bakabwana mwasi ke mwasi perdaka te mibali pe bazali o ba perdaka soki bakabwani na basi. Et puis le komona ko loba bandeko soko kuti mwasi okuti mobali oyo akabwani na mwasi liboso akabwani na mibale akabwani na misatu akabwani na mine kokanisa te ke mobali wana aza saint. Déjà soki mobali azo kabwana na basi yeba ke mobali wana ana mwa kwak. Ce n'est pas pour rien bakabwanaka na basi eza pambate yana mibali musuba na boko flambeau bakabakati surtout mibali o bazaka ana poto mibali apoto balingi mingi kolia mbongo basi balingi kolia mbongo basi me mbongo ya bango moko emona na kate me mbongo mwasi kitoko elingi pona kolia me mbongo ya yimoko mobali ezomona nete bakabakati. Alors ndenge mibali oyo bakabakati il faut pas ko tia motema mingi na mbongo ya basi po kala ezalaka oza komona ke mobali akosala bakado bapesinga bo normalement bakado bo ezalaka mibali bazovanda bien na basi na bango na ndako mabala okomona ke mobali aza kosombela mama ya mwasi na ye bilamba okomona bilamba boye akikotala mama ya mwasi amemeli kado amemeli ye bilamba me mibali wana na poto bazalaka te. Pourquoi? Parce que ba mama bateyaka pe bana na bango te ke non mwana nanga mobali ndenge oza boye il faut bake bokilo balobi mbongo libala eselaka te epai babalaka mwasi il faut bake bokilo na yo pe il faut bakosepelisa bokilo lelo oyo bato bakoma pencher côté moko kaka mwasi alengelaka libala mwasi fa lengela libala système ke mwasi fa kabela basemeki po basemeki balinga ye mwasi fa kabela mama bokilo po mama bokilo fa linga ye mwasi fa kabela boye bongo soki mwasi aza kokaba mingi côté ya famille iska babali bongo pona nini ko kozala vice versa te ke mobali pe akaba kote ye abala mwasi. Discours il faut changer total ka te conseil kaka po ba mama bazalaka mwana ngai omoni po bata libala malamu po lenga la libala mama bokilo na yo sombela kama bokilo no liputa sombela mama bokilo na liputa sombela kama mama bokilo na mo mesh sala boye lenga la libala na po libala evanda bien wana basi nde balengelaka eza solo kote wana pona kokaba na ndenge ya poto changer basi nde bakoma ko lengela mabala makasi akoma ko lengela basi fana sombela bokilo na sombela mama bokilo. Alors lelo na yeko ebisa pe na ba mama bokilo oyo baboti bana mibali mwana mwasi moko na mobali na ye babundi likolo kaka ya maputa oyo likolo kaka ya maputa oyo eloko ebundisi bango nini ebundisi bango pona nini babundi pona nini baswane parce que mobali aye akuti mwasi azosala valise moi ça ça la valise azo bongisa biloko azo sala carton ndenge ba carton qui est à Kinshasa parce que ba carton mutu fo kanga ba ya koza pro ekende Congo akuti moi na ezo kanga ba carton na ye ezo kende Congo moi ça azo bongisa carton moi c'est ndenge azo bongisa carton ba makelembe za ndenge na ndenge eza na makelembe musu bato basala ka ya mbongo makelembe musu basala kezaka ya ba super bokamati boza 12 personnes bosombi sombi ba super bopesi na mutu moko mutu azolia ainsi de suite bato basaka ba makelemba bilamba bayebi ndenge eleka makelemba ya ba super ndeko oyo ya mobali akuti mwasi na yende ba aleki ba super na ye ale 12 super ndenge baleka ba makelemba na sala ngona note ndenge a expliquer nga na 12 super na ye wana azwi akamati 6 super abongisi akamati 6 mususu azongisi na kati ya placard abomi na placard 6 oyo akangi pona mama na bango
akangi carton azokanga biloko ya bandeko na ye azocha ti maputa mobali atuni oyo biloko bilamba oyo nyonso to basiper oyo nyonso to ozokanga oyo ozotina na Kinshasa ya lobi na otina na Kinshasa eza ya banani ya bite eza ya bato te eza ya mama ya biso natindeli yango mama six nyonso oyo abie oyo nyonso six natindeli yango mama ok ebongo six oyo mosu abite six oyo mosu nabombi yango carton oyo ekoma nano soki carton oyo ekomi après nakozwa six oyo mosusu nakotinda mobali abi sikoyo yo ndenge ozotinda basuper boye pa mama na bino otindaka pa mama ya bino bongo ngai epa ya mama otindi te mwasi abi te epa ya mama oyo aboti yo natindi te ebele basuper boye otindaka mama ya bino mama nango otinda mama nanga te abi te mama no natindeli ye eloko te otindela mama te ndenge nini mobali sans problème ebele basuper boye otinda mama te mwasi abi papa likilemba basiper ngamu nasalaka basiper ngamu na otindela mama nakotindela mama bokilo te oyebi yo bando bala ngai bando pesa kaka 2 super ya libala ningo balanga tovandi na yo 12 ans nyonso nga navanda na yo ata mokolo moko te osomba susu liputa opesa mama na biso kema bokilo mwa liputa yango okenda Kinshasa ozongaka opesa mama nange elamba te tant okenda Kinshasa okiyotala famille opesaka $50 ou bien $100 mopesaka te kosombi boye mwa elembo liputa opesa mama nanga voilà pourquoi ngai nakotinda liputa epai ya mama na bino te natindeli ka mama nanga mobali akoti incompréhension ezalaka te yo osaliki ma basuper bilambe ebele boye okamati otinda mama ya bino si maputa si sobi otinda so après maintenant ezalaka te faut kabolela bango abi te koloba il faut te nakokabolela bango te po yo oyanga mama opesaka ye te lokola opesa mama nange eloko te ya yo mpe nakopesa te mobali ayoki boye mobali asiliki etombaki ndenge wana fo baya kozwa carton ezalaki samedi mwasi biloko nasalaka te samedi mama nabenga bato ya carton baya kozwa carton samedi ntango asiliki bongo ekomi kaka mwa aire ndenge ezalaka mwasi apesa biloko kolia mobali aboyi kolia alie te alali nzala lobi na ntongo abimi dimanche normalement abimaka na ye te mais dimanche asali nini abimi ake kotambola azongiti na 1h du matin akoti 1h du matin akoti ndako alali lobi na ntongo ake mosa donc asali une semaine alobisaka mwasi te asolisaka mwasi te asilikela mwasi mpona bilamba asilikela mwasi mpona basuper oyo mwasi atindi na libota na ye yango sikoyo na aswa na bamama bamama soki mpo oza na mama teta mosusu babokola wana tata mwasi to mpe na grande sœur mpo eza na bagrande sœur oyo babokola mpe baleki na bango bamama oyo bino bobokoli mpe bana na bino ya mibali libala eza kaka te ke mwasi efo alengelaka famille ya mobali eza ndenge wana te eza bongo te elobi te ke mwasi efo alengelaka famille ya mobali mais eza kaka na biso babantu na ndenge ya bomoto baboti na biso basalaka système ke mwasi azala bien na ndako ya libala ofo ozala quand même reconnaissante na mama oyo aboteli yo mobali oyo bakopesa mwa kimbundi oyo bakopesa mwa sucre oyo bopesa mwa loso eza mabe te eza malamu yango nazosenga mpe na bamama boyeba mpe koteya bana oyo ya bino ke mwana na nga ntango obali mwasi luka oyeba mpe ndenge nini ya kosepelisaka mpe ye mpo kosepelisa eza kaka osepelisa mwasi te kaka to na mbeto to na nini to ni po mibali deja mingi pe bayeba likambo na kado te mpona kopesa ta mwasi kado bazaka pasi bamama fo mpo banda mpe koteya bana na bino ke non papa il faut que maman Bokilo soki ovandi na fête de mère osombi ata mwa super otindeli mama Bokilo soki mpe tokomi ata na fin de l'année osombi ata mwa super opesi mama Bokilo oyo aboteli yo mwasi ezalaka ndenge wana bamama mpo bato bakomaka focalize kaka libala eza kaka mwasi asi toboyi te tolingi yango makasi mwasi asimba libala me tolobi mpe ke boteya mpe bana na bino ya mibali bayeba mpe kosokipe mpe na bafamille esika oyo babala ntango akala libala ya kala ezalaka ke soki mobali abali mwasi famille esepeli ata aza na salaire ya mokie akosokipe na famille na ye asokipe mpe na famille ya mwasi na ye me lelo 6 me baluka 9 makaka diaka na makaka diaka lelo batandeko na nga mwasi pingila makaka diaka lelo oyo mibali na poto bakoma olinga basi fo balingela bango mwasi fa s'occuper na ye mwasi na hebite mokili échanger di de ngo yembaka mokili échanger do mokili échanger lelo oyo
mibali bakoma kotala mwasi aza na position surtout bagarçon oyo ya poto bagarçon oyo ya poto so amoni mwasi aza na appartement mwasi aza véhiculé mwasi asalaka wana kosepela no makasa kolingo makasa kosala mbango aya kota ndako ya libala aya kokota pa na yo aya mosusu bafiancé yo anasalaka ke bamona ngaka ateke na kokota bona fiancé yata anatala tozela mariage akota wapi epa ya mwasi akende kovanda epa ya mwasi mwasi alesaka ye mwasi asokipe na ye basi yango pe ya lelo surtout bana na biso pe ya lelo soka azwi mobali bakoma kobanga na comprendre te biso tokolaka na fier tokolaka na fier tango wana kuta make-up eza te make-up te oza fier poudre ka ya pembe opolika poudre ya pembe obindi suku ne na nsima okomona pe basheri pe omona pe baolanda ko bazolanda mpenza kolanda lelo ekoma bano ya poto bato ba make-up me bazotula soki azuka ya mobali akomi kolenga kaka kolengela mobali akomi kolengela mobali mbala yango mpe mingi bavandaka bien na mabala te soki bavandi na mwasi bavandi mwana mpe simbi te atiki ake kozwa mosusu mibana mbala ya poto basi bakomprena bana basi ke bana basi balengelaka nini bakoma kolengalenga e pourtant bino bafia lelo boza bato ba make-up otya make-up boye mabe otya nga mpe lelo na makie omoninga nga nde natikala nsima naza mwasi ya ligorodo nga mpe nasali make-up oyo mpe babenga make-up na maquillage ko ila mette na ngaba tapa pe do dia okana o maquillage te oyo babenga onene make-up o make-up te ngana cho babenga oni beauté tu vas bien make-up make-up bana lelo bakoma bato ba make-up bosa la make-up boye mabe bosa la boye mabe mais baza wana toujours courir derrière les garçons ko lenga okomona mwana mwasi aeta musuna mobali parents bapesi conseil que oh non j'ai fait mon choix, j'ai déjà choisi. Oh si c'est pas lui ou c'est rien. Oh boy, si je vais déménager, je vais chercher mon appartement. Kaka kolenga. Bobanga kotula. Ba musu ba mwana bazobala bozo mwana bata ba 60 ba bazobala. Mwana mutana 65 ans. Muta 65 ans baleti pe voile. Muta 65 ans, moi peut-être moi 65 ans. Balati se voile, mona pa achape bobi na pa achape mobile. Ye oyo. Bolingo nanga ye oyo bi oh mama yo bandoza na ba 18 ans 20 29 30. Ozora ye oyo te ye oyo ozora na 65 ans. Na ba soza mutakanda kotala ngate po sepela no na ngai te. Soza mutakanda, faut pas me regarder de. Soza mutakanda kotala ngate po sepela no na ngai te. Voilà, on est zeka pona to seka momuke. Bobanga rotula po anini bano apoto. Bobotemi na poto, bokole na poto, boke ba classe bwana misala, mendinge bolengela kaka kolenga. Kolengela mobali zanga beti, me bochaka pe mo ba limite, bo exagérer yango ba garçon na bino, ba saka na bino, biso tozanga batata nka ya poudre pembe. Mais bino bata make-up me tala ba comportement o bozala nango. Donc pona kosukisa, neka pona koloba kende ko mobali soko oyebi ki ozaka na habitude ya kokabela famille ya mwasi na yo te soki mwasi azopesa famille na ye esalopasi te esalozuwa te enyokolo motema te parce que biso bazali toyembaka mama abotaka mwana po akola asalisa ye mama nyonso so aboti mwana azalaka résultat selon biso baafricain ke mwana ngakola asalisa ngai alors soki yo okokopesa mama ya moninga super te oyo azwi 12 super po pesa mama na ye tika pesa mama na ye tika mama na ye asepela alela mwana na ye eza mabe te yo pe okoza mobali kota pe likelema na yo ozo pe ba super pesa pe mama abino tant po pesa mama abino mwasi pe akosilika te o po yebi ke tant apesa ki mama na bango apesa ki abino te yo pe tant opesa mama na bino okopesa pe ya bango te comme ça bokozala match nil kanda te zuwa te mutokela moninga kanda ozala te mingi mi bofunga loboko bana un petit cadeau ça fait toujours plaisir netinga mama ele anetu na ba toujours émission na ngeza pona obebisa te za pona obongisa tala na yebi ke mingi ba yoki motema pasi ba yoki kanda na yebi yoki kanda ta ba moki en tout cas oui batu balinga kete batu balinga ko bazamuke nga butona première dame de la République alinginga que batu balinga nga bazamuke balinga nga bazebele. L'amour n'existe pas, il existe que des preuves d'amour. Oui, bien. L'amour n'existe pas, il existe que des preuves d'amour. Voici les preuves d'amour. Super Wax.
Super wax. Super wax. Pour aller là, tout ce qui wana. L'amour n'existe pas. Il n'existe que de preuves d'amour. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki. Tata nzambe kalo sakumuna. Nzamba nibeshenel bana betu bons. Bonne journée. Bisous. Bye bye.